la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Ilemo, Oza Ilemo, Toza Bilemo, Ozali Bilemo Kati Nankolo Yesu Masia. Bonga Pelokole, Bonga Ekomi, Tango Ekomi et Belemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la terre Tiffany Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwenge na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kandi lobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à tous sur lenazaria.com. J'ai toujours l'habitude de vous dire que c'est un site pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Et je tiens déjà à saluer tout le moment de la princesse, de la sœur Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Mabe Nzambe Zawapi Soki, Tozo Kota na banda kuna bino na bopete, Totoke, Bofongoli, Tokotine, Makomezo Barabisoke. Je me tiens, donc il soit télémi quoi. A télémi bosso et kuka motema na yo soeka ko fongoli à côté. Il soit au télécoloté na canal la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la humble servante autrement dit baptisée kana basali na yeba lobi mikolo, c'est la présidente du Parlement céleste. Ko balokasa DG kendaki bazo voter. Yango bengelanga batu nyonso tu elenga le Nazareye. Il se la princesse de l'Éternel aïe. Cette fois-ci, je viens avec l'homme de Dieu. Au aussi au messana naïe, hein. Au aussi au savoura kabolima nzambe katinaye. Parce que kolobe pesa mila batino sauté, hein. Même si baza baba, même si soit loba quand même, kamazo loba tozo batelinga loba nini. Mais azana posa loba. Mais batumso pende batkata bango lolem mosoka lobi alobi.
c'est à la personne du pasteur Vincent Makeladon. Je ne peux pas garder son nom, je vous l'ai dit déjà, mais il est temps pour moi de rentrer un peu à la régie, de prendre un élément. Je demande beaucoup plus. Élément, il y a un déconabiso, le frère Molly, donc Molly, après c'est un élément m'aura bien. Soit il y a la âme de servante, soit il y a frère Molly, ceux qui allient pour tout savourer, Bolingo Nzambe. Merci. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu, kembo ezonga na yo. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu, kembo ezonga na yo. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Utana botama, kino mokolo ya lelo. Nanu na monate, zambo ya lobi sabababa. Utana botama, kino mokolo ya lelo. Nanu na monate, zambo ya moni sababeke. Ezayo Yesu, kolo yotonda na muya. Yango na tatoli, kolo yozali Nzambe. Seko na seko. Nous sommes déjà de retour sur ces plateaux avec le pasteur Vincent Makela, dont je ne peux pas encore saluer. Mais le temps pour moi de dire de gros coucou, hein, de gros coucou na ba maman nyon surtout na ba toi France. Balobi ngala ba France bolingo la biso ezomata. Hein? Bolingo ya ba France na la princesse de l'Éternel ezomata. Hein? Ezomata. Mais yo zoloba nangana yo nani aza complexé. Na éviter pesa réponse yo moko. Quand pesa na mbote na bayo bazali awa parce que besoin commencer na Jérusalem, Samarie, Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Na lobi mbote na ba ndeko bayo kolanda biso beaucoup plus à ma maman, hein, maman Godelive aussi quoi ça, c'est ça. Donc ba maman o batinda ba na bete présent ba simsusu. Otinda ba na ba ville, ba ke noter makuna ba créer la ke ba mbongo ba yela kaye. Mais ça va maman soupe kati na kola zotinda batu ba ba loba Nzambe. Ba soutenir ba jeune ba za ba ebelé, hein, maman ebelé. Je salue aussi le frère fils dans le chauffeur à papa. Mais Tikana Lobela, double fois brassard. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus forte que celle de la première. Jansi, Bissika Zali, Jansi, double brassard. Ngamom Nalatisi. Donc le caméraman, le monteur, Nyosoya, les Nazaréens. Aussi à mon frère, Mandeko Baza pour assister. Je vois là Christian aussi, mon frère qui c'est JP. Donc Nzamba Pambola Baroune surtout. Bayo Yanga. Mais nalingi na pesa papa Vincent Mbote na lobi na bato ya Italie et ça là on m'a bête soko moninga la zolo ba boy oh ya lobi mais soko zaki olinga ko lobate olinga ko sepela na lobi na maman Léandrine na Hollande ba Mbote na lobi na tantine Ima ba Mbote na pesi ba maman Bomengo na Belgique ba maman Pauline Bosé Belé na Italie papa Kiala papa Edmo Kobani maman Annie na Bologne Bosé Belé na France ticket pour la Pambola bino na Canada Allemagne Suisse ya ko le Bosé Belé même au thème Sanduku pasteur Vincent Makela Meshak shalom shalom la princesse de l'Éternel la âme des servants de Dieu Bati Tozo Matara comme sous présidente ceux qui a parlement céleste quoi vraiment félicitations nous avons pas moloming na moni oza kitoko mingi est-ce que tu vas voter pasteur Vincent voter pour député le cas de Jekindek bon ngana mo le cas moté mais c'est ça repona oyo kokana te tifani opona ka tifani yo kasi na pona ki kotika tifani pona mutu mususu ko sala mate sala kaka oyo yo baza yo même ata ba Kongo balobi kiaku alors so batinga awa na oyo
Donc on a quand même passé que ça yanga. Merci beaucoup, Pasteur Vincent, le temps pour vous de saluer Bayo Bazalaka cher et pas Nayo, hein. Pas de Moussa Linga, comme Soupe Linga Kayote, Pasteur Vincent, est-ce que vous bien? Mais nous sommes pas Linga, Ote, Maman Tifani. Yes, tout le monde en Zambé. Avant d'être comme Jida, Azo Lessa, et après si on doit faire le miracle, mais Jida trahir, et bon, on tu pamba, Mutamasum. Ngaku, tu bateau, Linga, Baba, encourage, vraiment, dans sous fort. Parce que dans mon client, ça, le binemi, on a faible. Faut se la binemi parce que, on a ma casse, il va entraîner, on va continuer. Faut se faire un bon bon ma qui lenda ou kemba. Alors regarde après c'est bon son mbote. Binemi n'a tout. Mbote na bino, menga na bino trop. Tika nzamba pambo na bino et puis na pambo be banso yo parce que la le Nazaréen et surtout na ngate me na Yesu oyo azakat na biso nzamba pambo la bango na bo sanité Saint Andrés Sunda na Belgique Sunda na Belgique. Moi, le grand clavieriste de Bassaoula. Oui, le frère Bassaoula. José Bassaoula. Trop. Le frère Bassaoula, Bambo Tebele, Yango, il n'y a pas la princesse. Hein. Merci. Oui, on a passé Joselina, Mbanaza, Awa, frère Bala, Evans de Bala, Yazabona à Londres, Nzamba Pambolaye, Serge Li Bolonja, Bolondi na France, Nzamba Pambolaye, Bona Pambon, Serge Sonia, Ole Wating de la Mingi Mingi Bloc Moutuya, Nzamba Pambola Babo Mingi, et sans oublier mon grand frère Ferdinand Makela. C'est ce qu'elle est montée, Maya Frédéric, na France, et le monde a moissinaye. Nzambe Abokas Banson, Nzambe, la princesse de l'éternel, la humble servante, la présidente du Parlement céleste. Tiffany Moko Pambola Bango, tout ça, nous ensemble, il n'y a pas de souci. Pasteur Vincent, il y a un mono penza boye. La bande de ces félicitations, pour ceux qui ont le beau bimisa, monde du monde, nini et puis ça va tout le monde monter ma passe, mais bon, parce que boye, des pasteurs. Monde de Ninga, comme la chapeau, il y a monde arabe, et ça, non, qui passe les investissements, qui passe les ministères, les aïeux, comme ça, Batikatinayo, et ça, c'est que ce relatif veste de pasteur, ce relatif, par exemple, comme là, Mazanto, Mondo, Mimi, Rosa, pasteur, Maman Tiffany, Namukili, Oyo, Nzambe apambola kabana na ye. Nzambe apambola kabana na ye. Biso ba mususu oyo nzambe sala biso tant supona pona na tseba tumsuke ezate ko soko bongo motema okomi tata pasteur mutu moko boye na ba festa milai ba festa sali boloko la pese ba bambeli papa non. Nzambe pas que opesa pe bilamba danger, opesa ba sapato danger, opesa pe ba costume danger, autant mutu musupo asomba ngope soki pena lendi de tam susu akokati. Donc Nzambe apambola mama Tiffany. Merci pasteur, mais ça dans les Nazaréens vous allez sengoma kasi mingi ana remarqué. Mais ça n'a pas ngati. Est-ce que tu veux que comme présentateur ya les Nazaréens Tiffany soka na musala za donc ça peut na mukonzela ngai za mabete. Tu n'as pas salaire là. Donc merci, c'est juste l'ambiance. C'est pas mauvais. Yo mona binda kuna yo linga ngote. Ezala kata Tiffany. Ndako na ngai za les Nazaréens. Les Zamba c'est que les Nazaréens n'est na monde à Tiffany. Je suis béni. Natina ya site oyo na ibani mingi natina site oyo et Nzambe utiliser à travers site oyo. Pourquoi pas na la reconnaissance? Maman Tiffany, ngana ndimaka bato tango za vivante. Tosala pona zone de mangabité. Tala makamzamba sana zela ndeko. Et ça te soko kufi nesimana ya Tiffany azalaki mwana mwasi malamu. Non, nakolo la sangote. Nakondimota mosala babo Maman Tiffany. Voilà. Merci Tozali toujours Kolobali Kambouya délivrance. Aujourd'hui c'est suite c'est fin. Nae Bandete, vous avez vraiment beaucoup aimé deux éditions Oyo Tolekisaki. Bon c'est plein qui m'a cassé na bablo koto illustra qui na 4e émission. Aujourd'hui les suite c'est fin. Tozo clone na plutôt délivrance c'est bon ça. Na likambo tali délivrance ceux qui ont délivrance c'est l'église na yo batu bakoyate. Donc pasteur Vincent mais qui peut expliquer on a premier épisode deuxième épisode les autres tozo clone nango pour que mbalo koya pasteur Vincent zo kota na témoignage et puis na ba émission tout parfois on peut présenter na Kati il y a les Nazaréens mais ensemble avec double bonsard Jancy Ntolingina nous tozo na régie tozo sous élément moko ya kitoko bongo to ya na pasteur Vincent tout solo la yango. Dieu vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et si quand Nzamba lobioz à la kobujete okoya ko rater jour ya visitation na yo fika. Je sais combien la souffrance est douloureuse, mais une bonne nouvelle, les serpents de rage Jésus-Christ s'est élevé.
il a la réponse à toutes tes questions. Oh oui, la solution à toujours des problèmes qui tournent vers lui les regards. Le visage rayonné de gloire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Actation na yo. Tika esu akonza na bomoi na yo. Changer de vie parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. N'oublions pas que la mort aussi peut nous surprendre. Ma Bible Merci beaucoup, double Vincent Neka, vous avez Maboko ezokende ezokende pasteur Vincent délivrance des jours définis ça kiango bandeko bayebi déjà selon la Bible selon pasteur Vincent délivrance des anines mais là la limite mingi to la délivrance ya likambu ya kolatisa et puis to illustrer une image moko eza somo scandale dans l'église na habité impudicité to délivrance bino mo pesa kombo pasteur Vincent dango zo monaka tozo loba mais on dirait ezo kota batute makamamo ezo continuer tozo si ça peut malabiso pour rien toto tika te to continuer maman Tiffany parce que moni te peut aussi les sangote parce que comme maman bongo je vais repasser un temps repasser ma verset biblique et comme maman Tiffany ata to te ndenge nini bato mabe ba kosila te ba kosila ka mukoro satana ko tanga maboka na lifelo pe na ba koliti na yi ba kosila te parce que Jésus Christ azali nzambe na biso obiso azai don na biso obiso to adoraka obiso to kumba beraka atikala pe kosilisa misala satana tela mukili tala kaka nzamba lati nzoto mutuloko na ngai na yo akiti masilisi yango te e bongo Tiffany présidente ya parlement céleste donc aussi ça jamais donc esengeli bato ka bazala po maloba nzambe monsa make Dieu ne ment jamais Dieu dit que la vérité parce que Bible lobeli makamwana ono sozo mona wana Bible sa kolobela yango ma Tiffany. Merci. Pasteur Vincent, le lot moni délivrance du Kambouya et Lamba. L'église des Oleka, ah, tout le monde partout, même dans l'Afrique du Sud, même Wapi. Avant de délivrer, pasteur, est-ce que ça les Lamba m'ont fait là, Tissayo, au tien à Nzoto, tout le monde ah, ouais, Lamba m'ont roulé, il y a bleu, tout y a noir, basipio même dans l'église, n'a pas beaucoup, ah, tout le monde, hein. Pasteur Vincent, le Belaconi, est-ce que ça bibliquement, tout le démontré en gros, tout quoi. Bon, maman Tiffany, au moment de délivrance, tout le monde a oyo, muta. Avant de délivrer, c'est moi tenir mon boyer. Drap, moi ça fait qu'à ba couleur manquant. Sur l'équipe bosso, quand il déjà drap, ba kangi et drap. Ils ont déjà suspect, parce que n'a même que pour sa définition de délivrance. Délivrance ezali mutu oyo azalaki ko kangama quelque part. Yesu Masia na nzela mosali na ye, na nzela ngolo na ye, aye a délivrer mutu wana et puis atie na kati ya église. Alors mutu oya bari bokumba melankolo maman Tiffany ezaka ka sengote to mona ka ba l'église so ba koya ka ba lobi na kanisi parce que na musala lobi na délivrance d'église mena meka comme ça ba na ngaja molimo na bese sengote kana mona bino bokoya ka délivrance ce qui on le capé mutakoyite mais ça m'a délivré ngai mageto misala ngana salaka na so koya jamais na vie chrétienne jamais même attaque constitué n'était pas salamate mais j'étais délivré parce que les caméras pour n'anga ba bondi pour n'angai milima kindoki moi ça m'a mis à tout ça vanini parce que témoin j'en ai non aussi la tête dans continuer parce que la salam va grave plus que ba yoka wana alors babona que muta délivré grâce à qui vrai serviteur de Dieu na quoi quitter malobi kamera bakana boye et puis la senti ba sensation kana nzoto et puis ba demba kena bango mais le autre somona o mama Tiffany et comme ba magie et comme un spectacle, et comme passer la zone au Kumbu, pour na délivrer à Batou. En tout cas, délivrance tout le monde a fini comme Bilamba, qu'on s'en a volé, qu'on a Batou, Banzambala, Batissimo, passer la Tongisi, au centre de plusieurs fois là, tant qu'on a délivré, Maman Tiffany, Ngana Otaki n'a qu'un voisin. C'est pas biblique, et puis, et ça nous a embêté, Maman Tiffany. Et ça, ma pratique, Moussous.
ba pratique oyo eza ba pratique nzambe te parce que délivrance ya motu ezaka na tenité ezaka na tisi moko te ezaka na modèle moko bakosala te la délivrance eutaka na inspiration ya nzambe mais ba pratique tozomonana eza so inspiration te et comme moto abongisa yango na libanda ya inspiration ya nzambe po akamwisaka bato mais c'est pas Dieu mama Tiffany. Mais pasteur Vincent soko lobi bongo ekokamwisa ngai ata bapesi elamba te mais tomonaki basali na nzambe na époque moko bayaki na likambo eza noka biloko moko mais néanmoins bapasteur bazolatisa yango mwa bazomodere yango emo balusi yango bapasteur bayaki na système nabi te soki yo posalaka yango système ya veste olongoli veste la obambi bobwaki boye et puis bato bakwei bayaki na système ya mouchoir nayebi pete soki osalelaki yango soki ozwi mouchoir kaka boye oningi so obwaki boye eloko na mosali na nzambe eza na option bazotire mpe basource na bango na bible mwasi ana asimbaki elamba na yesu ezalaki na nguya elamba wana soki bango basambeleli yango babombi yango na kati na etonga yo olati yango okozala délivre ntango paster bazosambela non mama Tiffany omoni bible oyo ekosa bato mingi lifelo Bible. Oui, mais tu vas quatre sur le mandat François verser la Bible. Tu vas boire ngulu, François verser la Bible. Tu vas le mola ma papa, François verser la Bible. Tu vas pas bitamba la base. Donc verser Bible oyo. Ce que ce temps on a mis la moto, et puis on bungi ça yo. On se va Tiffany. Na bi mutaka na makamba ba feste wana, mena ko section ba tu mo muke. Oyo bi mukolo msusu na kenaki na conférence moko boye. Bon pasteur a tellement d'onction d'après hier avec une onction que les cabines nous tout abani ko bamba auto veste. Oh na nabi ke papa ya pasteur wana azalaka chef coutumier. Pasteur wana juif on a zo balaka se batomi ba yebi yango. Pasteur na juif veste. Akepa papa na ye, papa botaye. Abeti papa de veste. Papa na yebi veste wana. Aisha bi mwana tiko sa ba blague wana. Tiko sa ba blague wana. Bato be ba na solo ba. Abi mwana kwa sabato o ba yebite menga tata boti yo o sa ba bla kwa te ayambi vesta papa ayana wana asongiseli mosala nzamba wana esalaki esone mingi sikota mosala nzamba su parole aloba na mingi na micro abi omoni ke papa boti yo azala besimo ko supérieur plus que toi parce que para azana est supérieur que mwana moi veste quoi c'est ça qui te pour moi n'a jamais ko devenir para on se prend na mwana alors mama Tiffany ba système ba mbato ba mishwa ba nini biso tuzo copier kaka ba sala nzamba ba yebo ko mususu omona ka so tafaya so voyager te omona zote ya Yesu basiya convenablement mais so ka voyager ke Nigeria ake États-Unis ake so ki wapi tanga ko songa ayeli biso ba nzamba ya mapaya ayina ba veste ayina ba mouchoir ayi so ki na bloka ndengeni ngala ndima ke nzamba ko sire mutu mama Tiffany nzamba sa multi système asa multi façon ngana sina bona bazo délivrer ndokela zo bikate ba prier pour ça qui n'a été ça ba tumsusu ba prier ndokela zo bikate mais nzamba esire passer na biso kaka mai mela mai o bona ba ndo salama parce que azui mai ameli mai mbala moko ndokela bali ko suba sur place et puis ndokela ngui et puis ça la kiango mbala moko et c'est bona et comment qui le kola doctrine te que soit ngo bona bona ndokela mai avant na bona ndokela mai ndokela subi mais ce que moni sorte de délivrer c'est comme le kola habitude et comment suspect maman Tiffany parce que nous avons dit que ça va nous négliger on a dit que likaba bonsoir yo mo bi que na mboka na biso yo mo ka sami na mboka na biso pasteur azo pour bato ba mouchoir azo pour bato ba mouchoir ne kwei ne to soko yo yango protocole azu mouchoir wana a pour la personne qui m'a belé passer la couille oui et tu ko salama et tu ko salama oh oui il y a bien voté il y a grande investigation. Je ne sais pas parce que j'avais voyagé n'a évité ce samedi na simalanga parce que nenga na zana yo ki amona et tu ko salama kala mingi te l'église moba parce que nazo pour la bandi mouchoir bandi baso kweli siko tanga tiboye nzambe bala la katende to baka mouchoir ne kibe kweli kuna siko le protocole na ye alors tu papa papa mouchoir siko pour prendre mo boy mama bere tati boy parce que kweli c'est que protocole pas comme na nguya wala zote na gari sisi tabu kweli papa toye mais pas ça kweli ati sisi boy pas ça sisi na mabere ba ko comprendre les faits donc mouchoir wana eza mouchoir na makambo nazo pesa ndeko edingu mbote mingi
oyo anazaki après bino bapasteur bakende osongisela ye babiloko na ye edi boza fute oyo mokosona nosala émission na télévision na Canal King edi babenga ngai abina ngebi pasteur oyo yami na émission wana ngai dimanche nazwa débat contre ye pasteur akimedimo nasala émission wana yope swango o illustré image wana pasteur abangi edingo edi babenga direct na émission azosala abi pasteur bisanga ngo namba pasteur wana na binde yesu kazanan pasteur dimanche na kimedi émission te pasteur akimedimo bakende osongisela ye babiloko na ye biso totikala na inspiration ya nzambe mama Tiffany totikala na oyo nzambe azolinga kosala tobimisa bafe étranger na kati église c'est très important mama Tiffany et puis bilikama kosimba bilamba bapasteur na bamouchoir oui solo nzambe na biso azali nzambe ya bamiti façon akosala ndenge alingi mais mama Tiffany to banalikama mwasi osimbaki elamba ya yesu est-ce que yesu mutabengaki mwasi wana to mwasi osimbaki na foi na ye mwasi osimbaki na foi na ye omoni mama Tiffany ndenge nazali awa moto mosu akikoloba ke nasimbaka kaka pasteur Vincent peut-être bikambo esalama na bomoi na ngai nga nayebi na nga te na foi na ye soki asimbi ngai omona bikambo ekosalama mais na fele so toza mpe na bana na ndako ti to mpe na basi na bandako ti basimbaka mpe biso ti est ce que bikambo elandaka bango osimba yo na ndenge moko c'est fora jamais kosimba nga bazwi likabwa akosimba ta so na papa na ye ozo comprendre mwasi na ngaki oyambaka na ndenge kaka ya bolingo ya sheri bilezo mbele koleko besala mate mais mondimi soka ti foi na ye ayikaka soka yambika akipe kokoyo akimuna mpe basensation mais bayambaka biso na bandako na biso soki esalaka ya biso moko finalement mama na ye po ayamba yo akwei mwana ye po ayamba yo akwei ozala mosala mesofe nanga fisa ye po asimbanga boyo akwei alors ekokoma exagere. Donc moi je suis en aïe mon de simaki Jésus na foi ya ezala guéri yesu to beteke ba ko nzamba na ngai non mais parce que ça bosala ka ndenge nini po été bon transmettre fonction na bilo parce que je bénis encore et plutôt na zali nkope sa mémoire na mon sel na nzambo yo monene atika biso la prophétesse Germaine Libambu oyo na yoka ekoloba alobi ke biloko basel na nzambe ezali o tondisami na onction na nguya même ata voiture na nga eza na nguya eza na onction soko simbi yango okoki ata kokweya donc ndenge na bima boselaka ndenge ni pote biloko na bino ezala rempli to bino mo bobiye bakate nzambe kaka atondisa biloko na bino na nguya to ezalaka bikela kila moko bosalaka osombi voiture opakoli yango soki pe mai soki pe makila soki pe ni na ebite non maman Tiffany je salue aussi la mémoire ya prophétesse Libambu, Gervais Libambu, et ça fait mon gros longtemps babenga. Nga zemi ko kutoye ndeko na ye Libambu Tchekolo, takotaki Amérique. Oui, biloko nyonso oyo nzambe apesi mosali na ye. Surtout soki eloko wana nzambe mutapesi ye yango. Et ça bénédiction kote pa nzambe. Parce que chose na oyo. Parce que biloko so mosala nzambe aza ko utiliser même chemise na ye mais ekiko za na oyo. Mais soki ye moko nzambe alobeli ye par exemple kende ngozali awa par exemple chemise no oyo nga na pakoli yango soki otifwa na yo oki kosimba yango kuna pe babikamwa tolo mama Germaine mama lobaki eza bikelake na te eza ya solo donc par exemple moko tula même ata servant gode nga bayibaka nga téléphone na kosa téléphone na ezalaka wapi na ipen na kosa téléphone na ipen ero ba téléphone de na usika na kosa téléphone na ipen mama kutaka abangi ya telefone mosali ya nzambe ke tosanga bite telefone wa nzambe kozongisa yango oyo kende te po de paka zebi na ba moyen telefone lelo mutu azoka telefone alongola si ya telefone wana maki telefone ezo sonne osomona ngaka tsaka moteme nzambe alingaki ezala ndenge wana ti mutu wana moko ozokisa telefone na 6h du matin ozokisa telefone ya moko esa ba bikamo esalamaka parce que mama Tiffany bible lobi ke ne touche pas à mes ouins. Mosali nzamba solo azali ouin. Mais ce qui nous a sala likambo, na nzoto na volonté na ye. Là c'est normal. Mais ce que mosali nzamba na ko pousse ko tindika batu. Basala yango. En tout cas, comme si je suis place ensemble, maman Tiffany. Merci à cela, pasteur Vincent Tolanda qui basali ya kala o babimaki ezaki nango penza limate ya gravité wakande ko bongola motema yesu alingio ba délivrance mo pe na libisanga na kati yote mati fendo za ozo kambanga émission
Olanda maman Germaine de Mabou. Oui, oui, nalanda maman Germaine, a été en écoute malembe kaka. Est-ce que ça maman Germaine de Mabou a été Babateya comment voir la délivrance en couleur pour détourner les œuvres du diable? Jamais. A été Babateya beaucoup simple. Mais des miracles ça pour se révéler. Na regretté mais il fallait ndemo zo pela lobo na presse internationale. Il fallait au moins papa dinabal. Il faut que ne pas dire dinabal. Azote le bon ali solo. Mais miracle zo salama. Mais il faut au salama. Na yebite. C'est moi motuna na ngala ngina tuna papa Vincent Makela avec chaque to moni na tango yeba neto tangi wana papa idi na bal mémoire na EPP manakimia basala nzamba solo mais bazolinga babungisa histoire ne ko bunga te bazotema te ya simple ba miracle ya renforcer te mais ozomona ezosala ba impact ezo créer ba émotion na ba mitema batu mais lelo makambo ba miracle akute komi sous makasi mais tozomona ba impact vraiment ezozala nango te batu baza ko s'en foudre na bango et puis que tu valeur basala nzambe ningo lobi ke ne touchez pas mais ouais ba komi que tu ko toucher ba wango bazotia bango misapi est-ce que ozomona ngo ndenge ni kalezaki kutu ezali kamutea ko ba me toucher pas mais ouais sio mosala nzamba koti bo batu bazo respect papa bo ba ndeko tukolata pe kutu bien te ba chemise élément Eh non mona basala tola ba kata mais lelo bolati ba centre o centre dans lelo kutu bolati ba Versace ba nini mais batu bazomona bango bino valeur te ba komo tia bino misapi na ba miracle na makasi boko mosala na ba délivrer mama la miracle makasi ezate yabla miracle makasi par rapport à quoi miracle tikeli kana l'église ka batu ko koya kasi po kasi alobinga na somo ngana fait miracle quoi ça va tout miracle te délivrer mon talibo mama mona yo délivrer moi ça ça ko bota ta ça na cancer au prier pour des cancers et liwe pas di mayo lelo ko miracle matindika soko bato bakwa ndo mona pasteur a su faire ça longo la simisi protocole aujourd'hui vous allez voir pourquoi ça va tout ça gravité parce que ba quartier ba sala gango les quartiers font ça. Merci beaucoup papa Vincent tozo ki ma zela mama Tiffany na ko pesa yo quartier moko que je salue en passant ça pour la metropolitaine de Jaguar ya ça va que soka bloqué au bout beaucoup ko sala mi soka timo bokebo soka timo bokebo ba so benga tracteur so timo bokoyi et ça donc o ba tomber mi ça na l'église na biso et ça li ba tomber ya nzambe te et ça va tomber ya ba kisa bokoko ba magie ba domination ba pouvoir moko diabolique et ça va tomber normal parce que maman Tiffany naturellement ce qui a quoi ya quel ami il faut à la délivrer il faut changer mais là ba tozo changer atela mais à popoli a someli kindumba nasa bona ka tuka mutu ka kwa gasko l'église abina libanda to na libanda na tozo swani oh ça va to quoi ça dans l'église. Et ça, mamie. Merci. Tous nous allons na régie. Absolument, c'est triste dans l'église. C'est vraiment, je ne sais pas, à ta coup, va pagano, na concert, na habité soka ko sepela ko mona babilo kabo. Mais au sein de l'église, bandimi, na ba pasteur, ba comme on dit mayango. Je ne parle pas au faux pasteur et je ne parle pas plutôt au vrai pasteur, mais je parle au faux. Soko vando zola na ngoza fo limbisa ngai ezangate mna tinda kwa na viwana o limbisa ngai ezali kambu na ngate yo mo mto ndimo ko tana kata ba fo to me kola na image oyo c'est vraiment triste tozo kende wapi to komi wapi en tout cas la princesse a le bel côté la présidente de la parlement du parlement céleste na le bel côté double fois Boansara tozo ngala nous na régie bon perception na élément merci beaucoup.
Ok, tozongi rapidement pour que tu commentes image voilà pendant que tozolo ba na éviter ceux qui va copier coacher la biswango balancer les biswango. Avant de commenter mon mouké maman Tiffany, c'est très important. Et là on va tout côté la kuna. Bibo no bikena mikolo suka. Bato mingi bakwa na kombo la maman Tiffany. Na bibo tokotya tokotala bola na gosusu. Mingi bakwa na kombo na ngai. Bakosala bikamwa, bakokamwa isape batu. Mais bokoya babango na misala na bango. Tala misala mutu azosala. Est-ce que Nzambe iko lingaka délivrer mutu? Nzambe oyo esuna mutu ala tabilamba. Parce que mutu azaka ni. Hein? Tout le monde a lingala pendant ya peteboli bisabiso. Ni eza na français. Mutu azaki pendant mutaka ndenge tobota baka. Nzambe akamati bilamba alatisi mutu. Po amonaki ke ni ta mutu eza soni. Mutu akota mola ndenge wana te. Le même Dieu lelo pas délivrer mutu, ils sont dans la mutaka là. Mais ça c'est quelle contradiction ça? Ça c'est quel Dieu? Et puis il faut que moi je suis ma belle les alibanda. Et puis à ça on y a tellement à zone tellement à zone tellement c'est ma belle à zone tout le monde au Congo à zone y a na bien la français maman la moi si comme il aura ballon na yé et ça la tête papa Vincent rapidement attends tu dois mettre penalty maman à ça peine à respect na ballon hein au moins attention tu dois mettre penalty faut bon ça pas ballon au pied mais il y a tout à zone tu bon ça hein tu dois tout ça n'était pas na yé ko sambu sa moi si abatu hein na ba caméra nous bazo seka là c'est malheureux et ça makamu ya mawa ndenge ni ba religion su ba ko finga christianisme te biloko mono na musulman même les kimbangi sont na biloko kaka et pas okotala église de réveil mais oui les églises de réveil papa Vincent invite rapidement to tiaka to lobaka donc eza vraiment mawa mingi bien aimé dans le Seigneur c'est triste ya boye so to lobate nzoto non ya mama ya mwasi ezalaki eloko moko boye ya kobomba ya secret mwasi mpe ya yo te mwasi po ya bato soki ezalaki mwasi na yo mwasi oyo ya yo okolinga batia ye boye paster Vincent bana na bango babombaka bango basi na bango babombaka bango mais basi baninga bazotia oyebi ke mama tifatu d'abord nzoto ya mwasi eza sacré. Oui. Nzoto mwasi ezali domaine privé ya mobali na ye. Oui, je pense que tozomona wana anyati na lokolo nzoto ya mwasi mama mais yoka place akei azote botela esika azonyata hein azoketina ba partie tibi voilà mutazolongola bilamba la délivrance mais papa Vincent kokolo bape nkolo te mutalongola bilimo mabe mutezolongola oui ata bino moko bandeko toloba te hein boita olimo ayoki soni to nini ami bombi est-ce que yo tala ndinga zonia siko mutazolela pasi bazonia te to azolela nini tozoyeba te omoni siko wana mama Tiffany eza manipulation asa manipulé eza délivrance te akati bilamba nyonso tu eza délivrance te hein mais papa ntoki ne peut tozonga tokoki oloba pe même bapiki même badécoration piki même batikalaka na bango mpe boya batikalaka na bango mpe boye soki pokete ya bango délivrance ozali ka boye te babi batika su boye te mama Tiffany bango moko bomba bayebi ke nzoto muteza nzoto mote nini mutuya bango mokanga biloko na liboso mpe na nsima batika na susu boye te mama Tiffany ça ce n'est pas la délivrance ezali manipulation aza komanipule bato omona ere moko soki amokosa motu azosala bageste azana bo courant moko puissance moko diabolique azokomande ke kweya asala bo bato bakolanda yango bakomona to bageste azosala wana eza bageste moko diabolique c'est satanique azokomanipule motu azokomande motu kweya et puis la chose grave mama Tiffany omona nga asala ngo mibali te akosala ngo mibali te ngana ngana mona vrake mobali pena ya longoli coupé alongoli pantalon atika na caleçon abandi kokima mbango nde basi bazosala ayibike mpo mbala ozoloko te azaka aye na ye il faut mona au contraire ya ye. Merci papa Vincent Mbaleleki leur tolobeki makambo ya délivrance na betaki sete na lobi système moko eye ya délivrance ya nguba mais tomoni mpe awa donc pasteur tala ndenge azocommande voilà donc azocommande mutu akoya ok tomoni système ya nguba eye mutu ale nguba et puis par après pasteur abiso okosanda mais na etongo ya pasteur oyo tozomona asala déjà terrasse moko boye soki abandi kodélivre ekoleka wana bato bakimi soki asambeli mutu akimi ake kuna kesanda est ce que mama Tiffany eloko azokamwisanga eza yango oyo est ce que mutu akosanza molimo mabe mutu akosanza molimo mabe si c'est comme ça bapriaka tomona mutu penda ye mutu asubi kanda
kasi kandi eza molimo mabe moto asumbi kindumba ozo comprendre kindumba bina bonitaki esumba yango en tout cas bandeko bonimisa ngai en tout cas chrétien baza deyebi te ou bien mutu asanzi kindumba parce que eza molimo mabe efandi kati na mutu asanzi kindumba asumbi kanda asumbi lokoso asumbi kolangwa wana esalamaka te. Est-ce que esprit taki osanza yango esprit taki osanza yango mais bazosanza misuni papa mais okali wana tomoni misuni mutu asanzi musuni sikoyo musuni wana eza musuni oyo bapesaki mpona kindoki to eza kaka musuni mpona misalama mpona kaka azala possédé azosanza misuni par rapport à quoi Maman Tiffany, ce ne sont pas des délivrances. Le long soki na bamboka no luki batu wana okomona ke singa na sana bana oyo basa délivrer la kindoki omona mono lexaka susa basanza ba misuni basanza banini asaka délivrer te Yesu mtabikisa susa mususu azali na kasi moko susu onza balingi po batu ko pereye boko sala même ta mission autour de homsika nga basanza nga ba misuni wana même muto na butomo na ye pasala ngabike kotika tem sa to sa malamu na saka samba po ba na délivrer yo eza ko délivrance te. Vraie délivrance et où tu as une inspiration et puis tu as ma parole. Si ma parole n'est délivrance, c'est quoi, Maman Tiffany? Merci, pasteur Vincent Makiela Meshak. Au coco, le banetini, mais quand on chlore pour la basselle, azaye moroté. Basé belé, peu bayo ka sonité. Tant que la maman, bayo ka la maman sonité. Bien de fois qu'il a maman sonité. Et puis les camarades, moi, Maman Tiffany, tant que moi, on m'a sonné. Plein. Mais l'église a sonné, tu m'as raté. Jésus a salaki mon konzamba c'est la bande combien 12 alors et puis moi ça salaki nini azaki mwana satana yoka c'est plein c'est quoi pour nani bien ayebisi kolabi abikolo na mato yozote ya biso na monike bato ba kobika bazamingi te yeso bien solo bien non qui dit la parole il y a beaucoup de appelés mais peu de lui yoka c'est plein c'est quoi l'église ya solo ya nkolo bato bayaka te ne begisa ba spectacle o bazo batsamlo makaba pamba ne bato batonda kana kola tsongo na bible ozo na bato bakondana ki Jésus Christ ba crucifié za ki fula bato mais comment les personnes bakotana ki Yesu le plupart la bato va se livrer l'église le diable est entré maintenant dans l'église Satan continue à quatre églises bible bi que somo moni mbindo na libebi et contre les sikamo et santu bato otaka bible bakatatina na mo bana mi Maman Tiffany biloko bato ndi mo pona nini les gens ont rejeté la parole. Pamba, spectacle, nena bani ko sambela na bisio, pese na nzoto, na mona ndeko moka mwasi babimisa ye, ba pese na nzoto, et puis mutango, pasa zo ta mse ba pese, puis na sexe mwasi ya. Azotanga 1 PC, 2 PC, 3 PC. Est-ce que c'est normal? C'est ça normal. Maman Tiffany, délivrance c'est ça la matamboyété, ouais ça va délivrance et ça va manipulation. Mutu va côté ma puissance beaucoup occulte. Sur un thème libre sur le rose en zambété à son dominer yo. Au monde va nous sortir bateau sous. Au monde sur le temps le monde a aussi ma scène mo a béni là-bas c'est la quoi il t'a tika l'équipe à mutu sous. Merci de télémi raté parce que le loba doza vraiment ya koloba mingi te mais ya ko illustrer belé na lingi total na image moko ndenge kala cadre kaka ya visitation donc na visite pas ya pasteur Vincent Makiela to ya kokuta pasteur azalaki ya kofanda mais tant to continue to solo na biso calmement directement ba ibandi ko ya na mwana donc une jeune sœur donc ba ye na ye abeli liboma bisika zaki abeli liboma ezali live to me kolandana no ebongo to zonga to comment tina Yesu libala ya basantu libala ya bana na nzambe libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même, connais-tu ton mari, connais-tu ta femme? Haha, bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015 de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Qui ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car
il y a de prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Maman. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Maman. Nanutilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Maman. Au numéro 1, le seul écran de ma ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezaline Golupé Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 'Participer pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Ailo ni dibo ko telema likolo na lobi ofome na kate telema telema na nudi Bima!
ozomona nini epa ivi namona bato ebele bakondanga na kitu allez telema babina nga babino nini nde na lokanga kipino babino nini babino nini telema yaka on est mal bon mec yi na makila na Yesu simbanga na simbanga makila na Yesu amono lisusu te akota sukati note na kombo na Yesu amen tikete nzamba zika yo ifa za ndeko note aza moninga note aza mobana na yo te fonga ko fonga tena na monde please loba ale pinga na ndako pinga kanya na kombo na Yesu au final Tiffany na fingi kwa wali pasala bosa wa mukana yemtabisa ye aben on mais sabi bobe bane Tiffany bokukana lundi ekilendi Tiffany moke Merci beaucoup, Pasteur Vincent, Tozana résidence Nayo. Tomoni yo outi soki na piscine. Soki outi ne balé, tozo e baté, lambano se poli, tozo ta na bilili kuna batu batondi ebele baye na mwana batamuke ba outi osakana toni. Papa Tiffany pe makamsi otuna batu la princesse. Non, ngamu ko bona sakana. Kasi mwana moni na mai, mwana pe na mai, lem so outi osakana tata na mwana. Ye perception no atelemi pembe no azana. Ye moko lo basonga na zana ni pona ye. Timba. Oui. Timba, bonjour. Bonjour. Yo ali pasana. Di pasana. Kombo na ngana. Kombo ya Tiffany. Yebisa ngai o atelemi pembe na zana. Waza papa na ngai. Papa na. Papa Vincent Makila. Ah si votre papa na ngai lokola Sherina papa na si masus papa na ngai. Merci beaucoup. Pasteur Vincent a confirmé moko aza mwana na yo toyebi ki oza na bana ebele bana molimo baza bana nzoto pe bazali o aza mwana spirituel to mwana physique. Aza mwana spirituel aza pe mwana physique, cela veut dire que azali mwana ya grand frère nanga amona grand frère nanga. Merci. Tomoni kaka ovandaki na résidence na yo zo pema po lelo ozalaka na journée ya repos bakoti na mwana baye na ye problème nini komelaki. Yo moko monaki la présence de l'Éternel, la humble servant de Dieu que mwana bazaki na ndaku oki retourner moko mona eloko ne komelaki ye mbala moko mwana bandili boma azuka liboma brisque boye voilà ngana zaki na ndaku to fani na binu na ndaku bole pesa jour la quitte parce que njama esperenga to sambela chaque jour mikolo yo ba mimi mwana komi liboma yo moko monaki ba preuve mwana bana liboma pena folle. Oui bandeko bazolanda biso bazomona mais tika to sona na ntimba ye moko timba boni bien siko ça va nini komelaki yo bato baolanda tala ebele baolanda yo nakoyeba so nini ekomelaki nga te moto ebujaki nga makasi tondokende nini babenga ngo nini croix rouge totosomba biloko totambaka na jani boye namoni lokola babeti nga nzeta motu ta babeti nga nzeta motu makambo naosala nayeba nanga kutango mutabetaki oyebi ye nayebi nani Yves anga azalaka wapi boza bandeko na Yves ango nayebi te so toza bandeko mais quand même okangi kaka komone Yves nakangi kaka komone Yves l'air okomi okomi obwakela bato basoyo oyebi te l'air ozokanga papa Vincent nga bwaki motu soyo te sikoyo ntango bazopriele yo omiyeba ete banda komona nini namona bato batemi liboso nanga ba Yves bana bana bandeko bamami mosusu wana namoni bazalaki ebele makasi sikoyo
Merci, là nous sommes déjà de retour. Mbote na bande kono surtout balandi. Pasteur Vincent, est-ce que quand la tel c'est côté même na butu que mutumoko robela liboma? Te kutu yo mobike tango yaki mama Tiffany. Okutinga na vande na ngakutu na canapé na ngana zota na TV. Quand la bisanga te comme liboma zoya. Oh te. À l'improviste ba yena mwana wana a comifon. Et puis soit qu'il est là amoni mulu mabe côté lié d'ailleurs moko te viveye voilà soit qu'il na wenze c'est que na ba wenze otokenda milimo za oh mama Tiffany mais le diable est partout Satan ça na kata bloka kolia asa na kata blamba kolata asa oyebi ndobi na moni na te musu tokenda ki na zando munene oui l'istrango pendant que tozolo na zando munene na mwana na ngai oh monsieur Golambe na ngai mingi pe ndekoro boningani ka oui mama Elise na moni bazoteka bakaye ya bana classe bafruchette balutu eza na cachet 66 bakopo eza na cachet 66 kuna ngana so bango tina tiki na ngaka donc le diable est partout on so bango pour ça les lato oya kana ba émission boye pour la te pour la tête de l'émission babo na que le diable est partout bama puta ba 66 ezali ba sengle tricot ba dessiné diable tout ça maman Tiffany na yeba kiteke ekosala mabongo metango baye na ye na bandi ko o meta banu prier pour moni moni c'est résistance ko sakana te et résister ko sakana te mbala moko nzambe a inspiré ngai na su oui na su bon mona oui la ko pem to soma ga zaki na nezaki self Sylvie to soma le ngao na bandi ko bonde na pona ye papa o moni ke malgré tout na zo ke inspiration oui le yaki na la voyage te muto soma ko za munimi et ça sert Sylvie. Alors, malgré le simple bonne mais on me dit et je résistais bah 1h45 minutes comme ça au samedi la carte. Et résister pour ça canate. Yo demain on va na papa. Nanga bano tika no kaka. Boyo moyete. Mbala moko na su inspiration mususu. Na ba pesa nga mai. Ba toka linga na pompe. Dans la circonstance wana parce que est-ce que va ndaki kati na yo meka oyo ko simbi l'inspiration c'est que oui et simba quitté bon au changer à maille na nini ko na babu au monde mettre photo ça ka délivrance ce que ça délivrance autant ça makasi koleka oui et ça makasi koleka tu peux aussi utiliser oui pour comment dire est-ce que la moi elembo hein pour et nous ça na kata mutu wana ebima parce que mon ba délivrance tout ça la makandenge nini mais monsieur ko travailler nini ba pression le matériel mais me koti katina yo monsieur spirituellement ya moko et koti katina yo mais yande ko na so so liboma il y avait quelque chose de bizarre qui s'est passé c'était passé il y avait une la belle qui liboma sikoyo neto so ba pesa ki mbongo so ngine ke so masoki biloko et siana et koti na kati ya mbongo ba pesa ki yewana et la neti la wenzie et siana ya ni ne koti katina yo alors sikoyo on attend oui parce que bien pour la demain ça la bonne attend sous au bon pour la moto et simité mais au pratiquer une option au monde appelle simi alors on a ça là qui par inspiration de Nzambe à ça la carte na ngai mais la monique simité tant on a monique résister comme simité c'est tout dire résister le babo babi belle la makila Yesu mais makila Yesu oyo benir mai no ba benir makila na Yesu tant le chemin na benir ngo na mani comme lycée makila Yesu ya au monde qui est sur la neki tilon de ça à libéré. Merci beaucoup toujours na cadre kakawana mais papa ezana ba na de na ngina tuno na délivrance oyo ya mayu ya bo kesimbela ngo kisi tout pour ba comme ba passer ba ko mo avec ya ko simba kisi au moins la sala sali pe mingi moi mabe na ke o kosi na yo valeur qui n'est pas encore mais que muto na sambela ki nzamba délivrer mais au kosi ezaki na mota bongo le motema soit kachero soit musicien soit nan oyo abongo motema njoka ndeza copie ya yo na ye okoko lobela ngo ni pasteur nyo sombale za mabe na ba délivrance oke simba kisi na oyo osali mankiona okosi neti tifano zelo malade tobi ke tena ko tema ke zeki maladi na biki samizo ko biki na yote yango batongo moni bazokufa bazo la pini bakosa kana kombo Yesu masia te ba eda kanzambe te. Merci pasteur Vincent Tolingi to kita tozo kita déjà mais nazana mutuna moko limbisanga eza très important fona tuna yango
eza na pasteur moko boye atelemeli de livrance ya PD oyo bandeko bamonaki tolekisaki yo mpo monaki yango atelemeli yango alobi ke le PD abonga te émission déjà esi eleki bandeko bamoni yango batali yango aboyi yango asengi débat ye na pasteur wana oyo alekisaki PD wana na église na ye ayobi akita sur le plateau PD abongani te PD ayaka kosomba mbisa mai na wenze ya zigida PD azali na ye kutu babi avant-hier kuna ya kosomba mbisi ya mai abi mobali na ye aza na mikolo na posa ya mbisi ya mai bon papa Vincent na kolanda solo tosali ba recherche parce que biso tozali batu ya ba recherche na ba recherche tosali toyo mona ke mwana wana kala lera azaki mwa muke le frère wana frère Paul asambela pe l'église na yo paraît-il yo lobaki ke akotikala ka kobongwana te parce que Vincent ezalaki du ya nini est-ce que ba dévrance musu pe koloba ke oyo atela bondele ko simbaka te mais njoka ne côté musu ba ke ba be simbaki au moins le côté est-ce que ça pede wana aza parmi abano basambela l'église oyo ngana kambaka d'ailleurs to sala kina leki na ye kala mingi te awa malheureusement ozaki absente toki na leki ne pe to kobenga ye soko ningi leki na ko leka na mission na yo pe ba to komona ye ezali mensonge moko au moins ba toujours ko le comme de l'église na bango nasa bo patron di mangai nasa la plaît oyebi mwana na ko suto papa na zalaki na ndoki ba benge papa mondele parce que ndoko moni azandundu abakina ba produit de comme si ndeko famille bango mbezalo sambila pe pana famille bango mobimba tilelo bandeko no suwa sambila ka l'église tilelo ba ka l'église alors mwana wana na tangu na moni imagine ebe suteke za ye pour ya zaki mwana muke bon c'est quoi ça toli alors qu'est-ce qui s'est passé mwana wana to abo za race mabe yebo ka za race mabe akoko bongo na motema te parce que ça aza bato so benga ba avatar akabo na moto mate basayi mbale ye na ya ne so kileki na mwasi so na zana bonne mémoire leki na mwasi na psenga bi loko so bongo na moto mate liaka biloko ya na butu so ko na moi biloko ntamba sali comme personne nzoto na yo et puis moi na vimba ka libumbu et puis akufaka mais papa même akufaka na nzela likola sorcellerie donc moi na wana bongo ni moto mate d'ailleurs maman Tiffany, est-ce que vous avez témoigné à ce micro? Bandeko Sangai, azo bandeko. Option tabongo sana. Ouais biko na monde ato salaki. Est-ce que vous avez bon? Mais si on t'a communiqué na kolo, a communiqué la moya sika. Nous devons devenir réellement libres. Nous devons témoigner dans son botaka wana. On botaka maman est faux dance. Est-ce que nous t'avons monté mon sablon? On se montre que esprit qui pédé parce que ça ka molimo et ça katine bimité maman Tiffany soki mtabongoni motema na ye akokomekela mu mususu akomelekela mususu ba mission mungu balekana na mission wa tobongani mais tisco basaka na musika mukili mais talande ko na kumuda omuna sala ka église yo to ba ke oyo na oyo ko kana kate soko tele no ndeko da kumuda ona zo pese mboto mikoleka soko tali ye penza na elateli na soko teli corpulence na ye omona ke oyo akomi mwana na nzala osoko plan même so na équipe ina ba soko ba nini wana na ba créer so beta wana omona ke o ba sombe ko somba to omoni ke l'église na so no oyo soni to mo ko lokumu na makasi penza lokumu na makasi c'est même ça que de comment ça là qui azina ba petit na ye pembe na ye azaba ba ke soki na baninga koteya bino fo bokoyo ni mtu solo wana solo koteya l'église no mama Tiffany omona aina fula watu mota so ta su 20 personnes obi ka saka ye monte papa pasteur ba ko motambola la batu lem fa bengi na Lubumbashi a foutela ta 100 personnes 50 personnes billets ba kenaka déjà ba précéder ba ki déjà kuna ba loger bango bazana ba batu na bango ye moko tanga ko kitaboye batu wana ba ye ba aveugle ba ko muso obonga na aveugle muso obenga na dikoka muso nini si même aussi la base sur le Lubumbashi te azon akatsa bango avion bazonga Kinshasa regardez un peu ça raison mobimbo na kawana bamankioniste eza réseau bambaliaka ndenge wana eza réseau mandomo nana base belé bamankioniste wana ometa bona église ka boso atiko batomo le boka bika oh seigneur omona kaka 5 personnes yo